arme ya moyini contre auditoire oyo ekene mosika na kombo na Yesu Masia. Tolobi bongo, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire. Ya moi si to sepeli ozala ngambo wana papa to sepeli bosala biso vraiment bien mingi. Moyen ko démontrer yango ko palper yango ezate. Mais tozo sentir en makati na mitema na biso vraiment toza reconnaissante et pas inabino bopesa biso makasi ya kovanda koto yo. Yango wana ko benga ya moi si moko ko benga papa pour te partager ensemble le balanzambe. O nzambe atie kati na biso pe atie kati na bino to boy ko zaba egoiste yango to niko solo la ensemble na tang oyo pona tina mabala na biso. Amen. Oui, na le batango nyoso ke toya awa pour la bénéfice ya royaume nzambe. Amen. Et na royaume nzambe ezaka to vivre ka lola te. Na sela moi awa to vivre na se o benga na monde terrestre. Sur le monde terrestre pas toza et pas ba couple ba kutami. Alléluia. Amen. Sur la couple va composer, parce que se composer la âme ya Christ va la sauver. Alors sur la couple va être c'est stable, hein. Sur la couple va les restaurer. Sur la couple va va santé à malamu, ça veut dire que même vie de prière na bango na niveau bandaku et aux malamu. Nengina ngeba ba vous la very healthy. Donc vous la santé à malamu. Alors il y a un moni souci la vision primordiale à la raquer. Au commencer la couple est à la poser telle mais la volonté ensemble. Le cause la volonté ensemble va couper za poser to koyemba. Sekele alibala. Sekele alibala. Sekele alibala. Kokanga mana Yesu. Yende kisi alibala mosantu. Totangi mikanda na Bible pe malumio likambo ya libala. Sekele yango fanda na libala kokanga mana Yesu. Yende kisi alibala mosantu. Bala na biso eumela seko. Na pasito ne sengo totalela nzambe elonge jalise naye elonge jali na bambongo te elonge zalise na elonge zali na babiju te elonge zalise na ya solo vraiment elonga eza epai na Yesu Mesia. Bengela biso ndeko moko, invité ndeko moko. So moi invité online, benga na téléphone direct. Il y a dans la France, dans l'Angleterre, ou bien il y a des photos sur le téléphone sur 30 minutes. Et puis ma solo mo na un avantage à royaume te. Mais awa siko solo bengi ndeko moko. Ou bien te non, eza na couple moko, et va na moko na Irlande na Dublin, couple tangu ifuene balingi ko bandana tango oyo. Alors tozo connaît toujours que le baké tobima kanga boete toza batu oyo toza bana nzambe d'abord toza na église pas toza ko sambe pas toza la musala na nzambe na puissance divine pas yo vandi d'abord na mboka na Irlande so na Dublin na Cork na Waterford partout pas ekutami oza le tour à Dublin oza la place te ogo le sa veille prière ya lobby. La place te au Québec ça va rendre gloire et pas nzambe. Après le 1er janvier tu le 31 décembre aux lobby alors nous avons invité la puissance divine. Présence tous les important, présence tous les nécessaire. Kule pato sala musala nzambe. Obeza tout ça on a na télévision habité on utaka wapi. Basambe la wapi. Donc to sala na l'église la puissance divine. Kule pato tamsa musala tous ensemble la pasteur Jean-Pierre Ngwizani, musala za okelmala munzamba za lokum soko ye. Ozala de suite. Le papa habite aux décidé toza na veille lobby le 31. Amen. Ce qu'on a kati na veille wana oyebi toza na ozala ki vraiment na mbongo mingi azala ki mokonzi David, le roi David. Na psaume 116 papa. Oui. A lobby totanga ya moi si papa totanga na psaume 116 mais toza na kati ya sekele ya libala to na thème na biso amour pe harmonie kati na libala. Totanga na psaume 116 na verset 12. Papa Abisso Jean Lubaki, totanga na psaume 116, verset 12. Ok, psaume 116, verset 12. On a toujours la relation, verset par rapport à notre lancé
pour mokolo na lobby. Alléluia. Amen. Et un verset mo kitoko mingi ya maman. Bible la Bible biso d'abord. David a dit comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Amen. Que darei ao Senhor por todos esses benefícios que me tem feito. Bolamu asali na couple na bolamu asali na couple na o papa. Bolamu asali na yo na couple na yo. Papa na ngai amo sozo landa ngai. Bolamu nzamba asali na santé na yo. Nini okopese panza. Alléluia. Papa David azalaki roi. Azalaki na nyonso plus que reine Angleterre mais atali abina pesa nzambe nini donc biloko ezebele mazomona oyo ekoki koza na valeur par rapport ya nzambe atali même damijala ba bijou azali nango ke eloko moko te koki kozala na valeur na pesa pa nzambe po na kwa kosomba même nzambe yango atali ke nazalaki oyo na sola ba nyama nazalaki eloko ezanga tina na miso na bato ayeba ba parfait ya nzambe ayeba kinga na komi na kitio na vandi na nzambe nini biso oyo mabota peut-être etiaki dia ba date ya limitation ya année 2019 mais nzambe azosala ngai na yo grâce tokomi leo le 30 tokoloba nini tokopesa nzambe yango nini na bolamu wana ta mosusu tokotaki bahôpital baopération mosusu esalamaki mosusu mpe rataki mais obiki obimi na esika me badocteur bakamwe bavoyage moko donc enatandi ondimaki te mais esalami oza mutu moto tam so teli ba message tam tu anesthésie obi zaleb sa mobile na ngai zaleb sa bana na ngai zaleb sa message oyo mais zambo kota ki na eba ti anesthésie abimisa ki yo affiche za wana so na sika te ndeko na ngai yaka la puissance divine ko kumisa nzambe oyo na sir na mona ndeko moko lobi aba papa na ye pona ndaki bino lobi ko fana na ndaku te o kumisa nzambe na ndaku to boite mais bible bila ngai yeke e pa ba na nzambe sangani et puis on a Zamba zo sopa Zamba zo tinda bénédiction na ye yaka la puissance divine. Alléluia. Dès que yaka la puissance divine, ce que kutami na Irlande ozana esikate. Ce que kutami na mboka msu kende esika oba na nzambe basangani. Esika onda ma convaincre yo te ko vana ndaku te. Kende kanisa na pesa nzamba ngoni. Tena kila ta robetele maboko elongo na baninga. Na kabolata ona zana ngona pesa David amitungisa mabi na ono nzamba salinga. Mama pesa eni. Obi ke lingala emoko azo ba mso na bike. Lolenge ni na o kumisela nzambe oyo. Na bako pesa nini na bolamu nyoso oya salingai na mutala ga engrapa ko pare nzamba sali eloko te obi soso kaka ele kitoke na ndaku mona papa na butu na sepela kina papa na bina mona kana za bien abi fangé c'est na za bien pour anine pour so na lia soso lelo na rolia na linga kina za la mariée na za na mosi na ngana bana sika moko na za et pour na linga na za na mboka o mtema na linga kina kuta mina mboka ngo na mona na za bien siko na bien wana ozo mona oza bien ya mwasi linga ki oza na mobali wano lingoza na mwasi wano lingoza na bana na yo esika mo pe na bonne santé nzamba sali yo grâce toutes ces bienfaits okutami na lolenge yo lingaki siko okopesa nzambe wana nini okopesa nini ndenge frère yo bakenda yembi mama hein okopesa nzambe ya bibolamu eleki ebele bolemu na nzambe do bolamu eleki ebele bolemu na nzambe sikoyo tokomi na mokolo o le 30 oui totikali na 2 jours totikali na mokolo moko o eza lobi mais toza na confiance pa nzambe toyebi ke tokokoma tokokoma outi banda janvier le 1er tilelo le 30 merci papa Alpha te zala reconnaissant pa nzambe même pas tozolanda biso loba tenga na zwi décision lobi na ngana sala mena robenga ba ona ba te na wana ngana ke kumisa ko se bere manager te cho futo double te lo double la bina tikala lango amen ora peut $200 pour ono 100 te desa pe na boipo David so rekolta bi en tout cas bolamu ngamba salinga na utina d'abord na ba na solo en tout cas hein maman papa kuta parfait ngaite parfait koroskutu na mona yangote le be komo na ngote ba million intense na mona yangote amen maman papa kuta présenter ngaite et c'est là ba rappeler papa tam soupe yo ba rappeler quand même famille moko kete tala bolamu basala biso bala e kaka tala bolamu basala biso bozala kaka tam soupe ba rappeler ki po lelo za lesika oza siko zonga mutu sala ma examen de conscience sur batena on peut sans zamboni sala ki ke batu ba kenga batanga ngape na kati ya bana na kopise nini nga ona zaki batu na ochakate
mais lelo komba ke yaka atako to kolia te mais tozala posa no oyakaka okota kako bima teza reconnaissant ya moi ça reconnaissant pas nzambe papa reconnaissant oui maman na lobaka mo mingi ezaka vice versa za bato mosusu batali bi mwana mwasi opa bala mpo bandimaka te par rapport ndenge ozalaka na balabala wana ke yo moko ozwa libala ozwa libala okuti bato baesperaka te batali babi mwana mobali opa bala babi abala donc tala bolamu nyonso na nzambe akoma mpe na bana bamoni mpe bana basali bakoti université bakomi mpe basilisi mama papa kovanda ndako te ko balobakela age oyo okoma te balimitako na 30 ans osomela ba 29 ans bosala cercueil ya kufa lobi mama lelo nzambe asali biso grâce yango tolobi ke lobi le 31 toza na veille na biso na puissance divine nzambe aobatela biso tokoma tokokoma po toke kobetele su maboko koloba su liloba moko pai na ye o avai na kiti ya bokonzi alleluya yango wana sikoyo tokoti na teme na biso oyo toyeli kati na kongo mokristo toyaki mpe mpo na likambo na biso ya prière toyesu mpo na likambo ya sekele ya libala benga ya mwasi moko benga papa lobani toza déjà en ligne mpo tongi kolobela amour mpe harmonie kati na libala amen amour mpe harmonie kati na libala do bolingo bolingo nanu eza nini c'est ça bolingo eza naloba eza devoir hein pour devoir eza mutu fo osala yango alléluia devoir eza bongo même temps totangaka so apesi devoir il faut osala yango puis il faut osala yango malamu donc amour eza bongo amour eza devoir moko ezouta kati na motema ya mutu faut a démontrer yango na prochaine oyo aza pe na ye amen donc amour faut eza manifeste donc eza devoir non batiki eza sentiment parce que sentiment esilaka mais eza devoir oyo toza obligé ya kosala yango ya kokokisa yango puis malamu mingi amen oyebi jésus azali na devoir wana ya kolakisa bolingo epai na biso atali na ye race te atali na ye mabe tabi te tellement nalingi do mpona alakisa bango yango amen nzambe alingi abini naza na ye kaka moko mais nakopesa mpona alakisa bango ke nalingi donc amour eza devoir soki tozolobela amour mpe harmonie c'est que kati na amour nde esalaka harmonie ezala donc omona ke bato bakomona mwasi wana mobali na ye bakokana mponi amour na bango ozomona ke bakokana mwana azwa nani misu babi azwi mama misu babi azwi donc mwana wana aza na harmonie ya papa na mama couple wana eza na harmonie donc so oza pene na bango ozozwa mpe chaleur moko ya amour amen donc baza bato oyo esika amour eza donc harmonie eza ezosala différence teke aza mokusi aza molai aza ekolo te parce que toza kati na amour amour englobe biso ezosala harmonie bisika biso tovandi tomonaka amour kati na jardin okota jardin mais ezalaka na température mo amoureuse omona mopepa malamu bacouleur ozomona banzete donc badiférence nzete mais ezopesa climat mo ya kitoko donc amour eza eloko wana oyo biso toyei kolobela lelo kati na bacouple amour mpe harmonie amen donc amour nde mama alobi eza mpena bongo mais tokoko spécifier kona bandenge ebele po mais toyei kolobela oyo eza amour vers bato mibale mais eza semence moko eza semence ya bunzambe d'abord ye moko notre Dieu est amour donc nzambe aza na semence ya bunzambe et puis a transmettraka biso yango yango moni ete ye tanga na moi na se na moi ayeko lakisa biso oyo ezali semence na ye moko oyo ezali amour preuve ane yesu amikabi amour amipesi eye moko mpona bomoi na biso donc amour eza semence moko ya bunzambe oyo nzambe aboyi kozala yango ye moko mais apesi yango epai na biso tokoka kodemontre yango na vers mutu oyo toza na ye ensemble alors lelo yango tongi tolobela lelo amour mpe harmonie eza message na biso ya suka mbula na bandeko oyo baza harmonise na kongo mokristo bandeko bazali bacamarade ya chaîne oyo balingi kolanda chaîne oyo balandaka biso chaque lundi vraiment tolobi toteyi mama mama toya bateme nyonso toteyi ya mbula oyo eza vraiment ebele yango toye awa na pokwa kosala conclusion na biso ya année na oyo ezali amour mpe harmonie soki ozwi biloko mibale lelo ça veut dire ke elingo ozwi mateya nio toteya dès le 1er janvier tina décembre po me mateya oyo toteya tovandelaka toujours kolobela harmonie mpe amour po amour c'est la clé maman amen alléluia amour nde eza clé tomoni ke amour eza clé esali ke biso na bino ya mwasi papa tokoma lelo na mokolo oyo
mpona nini bolingo na nzambe nalobi te ke baoyo bakutami na hôpital amour ya nzambe eza manifeste te mpa na bino te tant ke bozopema amour ya nzambe eza manifeste baoyo mpe bakei eza te ke amour ya nzambe emonisama te mpa na bango non nzambe asalaka likambo na ntango ye alingi mpe na baoyo ye alingi eza te ke baoyo bakei na biso totikali nde bango bazalaki mabe non eza amour ya nzambe na ntango oyo alingi kosala mais tozolobela amour oyo ya mwasi na mobali amour oyo ya kati na libala donc tozolobela couple oyo babalana eza te ke oyo nzatu kala kwetu te oyo babalana donc il faut démontrer amour wana ya mwasi faut linga papa il faut linga tant bolingi bosala harmonie wana ekozipa ba décision mauvaise oyo tozwaki ba décision mauvaise oyo ya mwasi ozwaki mpona nini amour ezotoka kati na yo ezoko harmoniser mabe wana bato bazomona yango mabe mais yo ozoko harmoniser yango lolenge Abigail asalaki harmonisaki mabe ya Nabal liboso ya David tellement alingaki habite mabe oyo nakolata yango nakozipa yango nakolata yango elamba ya valeur oyo ser na biso lor ayembi ke robe ya gloire donc olatisi mabe wana oyo ezalaki na kati na couple mais tellement bolingo eza obite bolingo na biso couple na biso fo ezala harmoniser tokokuta yango na 1 Corinthiens chapitre 13 tu vas verset 1er pour te comprendre pour te moi que ça biso te tozolo l'amour toi la pour ça que ba couple tozala na ba tozala bolingo nga et pas évangéliste c'est pas nga ya moi c'est pas ya papa peut pas ya moi si nde wana to komona bolamu na nzambe na mabala na biso donc le malombe verset par verset et puis tu reba na kotanga tu reba na comprendre bandeko bozo na biso na tanga na portugais amen ou bien otangi OK. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui ressonne au symbole qui retentit. Bible obila biso a mama. Soki na oloba miloko nyonso ya sela moi oyo. Babi miloko la bato pe miloko ba ange. Mena zangi na nga bolingo. Donc ça veut dire naza lokola tono moko yo sala nini makelele. Donc ce qui cela la Bible nyonso na parler en langue, je parle de prophétie. Naza la parole de connaissance, mais naza la bolingote. Hein maman. Donc nazo sala eloko mokoti. Pour ma tono isa makelele et tia net désordre pour na batu. Siko maman so dozungi na kati ya libala. Hein maman. Toko robake moi si a commencer avec kitoko. Donc ça va donner nuance. Nde ba bana za élégant. Bataille évangélique. Hein maman? Mene. Oh, tentir na goût poser. Ko bate. Ozo ba maman. Mais azali na murte ya mobali wato ya mwasi wana. Donc ba donner za nango. Ozo ba maman. Souvent ba tela bi en tout cas yep na ta kota na fête ba sala nini baba la ramisu. Ozo ba maman. Mais siko bolingo exact. Si vous avez un peu de monter comme ça, vous moi si nayo. Quand tu es na fête yemoko. Tout moi si tu as quand tu es na fête yemoko. Pour la nime, on peut à poser. Automatiquement maman moko na bango sentir na on à sentir ane emeti. Vous avez maman. Parce que bolingo ane zate katina yi. Ah yango lo lobi yango. Parce que bolingo ane zalaki, alors se sentir aimé. Et nous ça facile mais tu vas mona ba donner wana azo parler na langue azo prophétiser na ye mais muto na permettre tellement zane emete moi sentir ngo exact donc ça veut dire que même na libala to na nation na côté la terre moi ça ngaza kitoko hein ça va maman et mon bala ngo pina canon hein te to na wana te et là c'est important maman amour ezala maman donc moko kati na biso asanti ke nga balinganga amen donc ya mo so santi ke nga papa linganga oui papa so santi ke ngai balinganga donc tabatu balobe habiter na défendre pour alingaka ngai yango na amour otozala ngo posa poto clôturer 2019 nzamba sali biso ngolu donc tozala posa ya amour wana etoka eloba la mabala. Amen maman. Tant amour wana ezake ngana linga ke évangéliste na weba ko défendre. Na ko weba ko pardonner, na ko weba ko supporter.
même aux baba langue ndeng balobi awa même aux sala makambo na 1 Corinthiens 13 premier verset 20 satani même makambo nyonso aux pratiquer yango mais soki bolingo ezate libala ana ezala na harmonie harmonie ozala te mama harmonie moko a senti que naza trop sec devant mutu nazana c'est ça siko ndenge nini na kozala kimia ndenge nini harmonie kozala ndako oyo ata batozo pona otika kabima yemo comme na santa langue loko te o bino bozo mona ngana santa yango po sengeli ngai na témoigner yango c'est ça mais c'est encore possible au commun ko atteindre possibilité pe occasion pour nzamba za la bomo ya ko même oninga obozana ye maman obi ke ndemo sepsanga vraiment bi papa na sala nyonso na zala aimer et pas conjoint nanga obi siko problème ezake amour basombaka yango na mbongo te maman lobi lo kamala amour basala ni te amour basombaka yango na mbongo te aloba la sala nyonso pour zala aimer na pesa biloko na wako pesa ezali à l'échange maman po ba emenga amour basomaka ona mbongo te amour ezeloko o mutu abota makana yango alors tant tozokola okutana oye o nzambe alongola yo ya mwase pa na ye et puis papa okutana o balongole pa na yo o mona ke amour wana ekose harmoniser eza automatique d'autant il y a tali o talo comprend que on est sika na zala ki dans la salle stage mais pas inangande awa mama na kaza maniku na molimo on comprendre que esika na zala ki no ezaki sika na ngai te ezaki sika o bebane ko mema ngai même na kufa avant date on nzambe a proclamer ponanga parce que ezaki sika o ya amour te mais ezaki sika o ya sentiment esilaka mais amour ebotana kamkona mkolo et puis ndeko na biseka ya tunia bobana ndene biseka te mko tukutala madame na ngabi na mono na sepela na yo donc alinga ki te na saki nini a sepela ki na ye oka ko sepela un jour à l'autre mais cosa limité ça na maman a sepela pour zolo na ki mulai a sepela pour zaki on s'en pas maman mais te ulika mo continue ka dans de simbité tellement ya linga ki était ma sepela ki na ye ngabi moni ya ngwana foza la prudent Bible ko ndoko sur verset 2 tu veux parler sur l'amour est vaste Bible sur verset 2 maman. Quand j'ai même le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Mais tellement mon thème ya moi si elingi yete limité. Amour basombaka yangote. Amour et ça donc na bandeni créer maka na divine mapa nzambe. Obi loko za divine c'est loko biso to ko palpiter. C'est loko nzambe mutu ay deux mystères. Côté qui on a édition c'est que là libala bolingo za mystère. Libala za mystère. On comprend de tenenge ni yake ko linga oui parce que zande ya ye. Bolingo onde yango na tozala ngo posa. Mobala ngazala mbongo te. Babi awa même ba science même azala yele mi. Mama yele bela kangisi yango. Et là comment voter pourquoi? Maman obi le mot ça on a important de souligner. Obi amour c'est quelque chose ma force à un peu motuté. Abila sala tout na to bi basomba ngo abila buka bote la si étoile na robe kuna luka na passe yema kama sala parana na lupango ma pesa nga bolingo na zako za non parce que ayi asantaka eloko oyo kanisaka te pona ye obi amour ezake adantango lamuka ki basali Eve ada lamuki babene te ke mwasi na ye baba peut-être que babimisi epa na yo mais moko tanga tali a comprendre doit sentir le mot kata motema na ya zanga musuni na yeza musuni nanga mais muto ebisa ki ete ko ko pesa eba kombo donc eza eloko moko eza divine madonna nzambe ka muto ko expliquer nzambe kaka donc asanta kango kati ne pas muto ba pesa ka yango donc na pesi yo bolingo banda ko linga ye non amen et puis on le moni que toza la posa maman mabala eva l'amour pour les balles l'amour pour amener les balles na maboko na Yesu Masia Jésus-Christ lui-même c'est la semence de l'amour. Hein maman? Ce qu'on y a moi c'est un malbala no kati na Yesu Messia. Même aux hommes on a ba décision mabe ozwaki. Même on bande ko sentir que on bande ko linga été. Mais comme oza kati na Yesu, nzamba bi epa na ye abwa kakate ba oba ya kape ba lo lenge wana te. Donc nzambe na linga ki été. Na kutana ki na linga ki tuki na zala na ye par circonstance moko boy. Mais exa ko zane na komo na zala posa ke ngane to zala. Seigneur miteme simba mi epa na yo. Nzambe ngona ye na motema na linga ye. De posa
biso eza ya mwasi bolingana donc bolingani boko surmonter ba décision wana biso tokozwa témoignage mikolo tozwa ki témoignage ya bien bande quand même ba lobby te bakoki koloba yango te mais acte basala biso tosepeli to bien makambe bongi nzambe apambola bango vumesika baza amen donc bolinga bomema libana bino pa na nzambe ba décision na mabe botalisa ngo nzambe seigneur nazo ki décision aboye mais na comprendre que za mobali nanga amen na comprendre que somme et lobby que ko vanda na milieu ya bato mabete ta mususu o santa ko lingi était à partir ya masolo ya milieu yo zanango naza yo tout ce milieu na mutu influence ka yo tala munene tala mukuse tala mulai tala mukie siko milieu ne sala ka etia dégoût kati na motema no par rapport à conjoint na yo amen siko poussa na pa na nzambe amen le nzambe na ye pa na yo yo obimisa ngai epa ya mutu ya mwasi ba créer biso na mabelete ba bimisa yo alors nzambe na zala posa na linga ye papa yebisa pe nzambe na zala posa na linga mwasi oyo na zana ye amen keneke na konsala ba désordre na ba voyage nazo tika libota na nga na pesa no kesa ba voyage na mo ndeti naza emetete papa na nga oza aimé eza des distractions mtezo sala eza des milliers psaume elobi yango na verset 1 psaume elobi ke ko vanda na milliers bato te ko vanda na milliers na bango te bango bato osala ke yo ozwa dégoût c'est amour c'est ça te eza mwasi na yo bozangi nde ko comprendre volonté ya nzambe obi amour mama manque amour na kata libala et ça la moko ba partenaire azara toujours isolé azara toujours mawa ata donc azara toujours azara pas complet pour ba azara émetté au moins mon aza émetté major azara toujours malheureux oui au moins muto mawa isolé o que pas azara émetté mikolo to sola na mutu mais pour nous za boye falo bonga bina bonga mande c'est ça on senti que naza émetté c'est pas tout c'est et ça ne pas si tout ça passe oui bonga ma abi uti non senti naza émetté alors même propriété na ye à se limiter nango abi papa nango sala ngo tout est pour ça émetté OK sikoyo eza propriété na ye siko to mona libanda bizarre bon mona suke suke donc ngunza sima surtout na ebité na bino mibande papa bingunza sima na biso basi et manifestaka facilement c'est ça biso basi soto za émetté donc ato pakuli mafuta ato sa nyoso baninga ba webete yo za na problème de liputa mo nzuluka ba webe ko za na problème donc la shopping kaga yendi tout le monde naza émetté kimia te pour sika amour eza kimia eza et sika amour eza esengo eza et sika amour eza patience eza évangile na kominda côté mais naza la patience na yebi ke akokoma donc nazo patienter na ko troubler mutu na ngai te évangile c'est yebi ke ma jolie eza te mais aza la confiance wana yebi ke sika aza donc aza ngai amen donc moni amour atango eza ozano na ba sous question te obi ke nano komité akokoma awa aza na mbongo la poche de mbongo wana eza biso aza ne buso bate pour aza la confiance si kondi neso la confiance wana eza amour siko so amour eza te bon soir na tongo bon soir na après-midi na ba €2 bon soir lango ba $2 bon soir lango ba 2000 kwanza bon soir lango o ba 2000 francs Congo bon soir pour nini amour eza te yango yani ki photo linga amour ezala c'est ça mais ce qu'on a mutu apportaka amour il s'appelle le roi des rois donc tous attachés na munzambe boluka amour na bar te mama faut expliquer batu malamu boluka amour na ba cabaret te boluka amour peut na hôtel ba 5 étoiles 6 étoiles eza bien mais muta pesa ka bolingo eza nzambe muta pesa ka bolingo amen to bolingo ba force ka teba alobi mama obi papa alobi mama na sali nyoso evangile na sali tout na pesa tout na kaba tout pour na sala aimer te pour zo sala ngona makasi na yo omoni pour ça batu musuba linga basi situ mibali alinga mwasi na mbongo aolinga mwasi na kombo ya famille aolinga mwasi suki na pona millier wala ba no eza mabe bozo mwasi na kana conteneur mozo kene kin mikolo mais mwasi biso basi nature na biso mwasi linga succès mwasi linga mbongo mwasi linga bongo sikoto yo talinga ke okanga conteneur akolinga aboyate surtout ba papa mingi na Europe bozo kene kolinga basi na Afrique eza bien ngapi na outa Afrique fa c'est plutôt kutana na Afrique eza différent mais yo za marié na Europe o kelinga mwasi na Afrique aboyate papa nanga aboyate
parce que ozozwa na position ya faiblesse. C'est ça. Yo uti poto. Na fait pe bato baza possibilité baza. Mais tozolo ba sikona ta majorité uti poto ya bi dire que on peut ça conteneur déjà papa, osunga yaya, osunga bana classe, abo ya opwani. Même ceux qui habitent à bo na libota ne ba ko yine ba yo ba lokayo. Obike ba osilikla ya mo so ba boya. Ba mo ajam se de conteneur ma tête dina si ba kado ko kitsa wo déjà 7 personnes. Siko yo tiki libota. Ko 40 pieds. Oya munene. Siko yo tiki libota awa ozoke ko sala trésor. Nini ozala na posa ya réciproque que ya mo si alinga yo. Pona zo ba mingi ba papa mutu bozana na makambo na okende Afrique oke ko linga basi entretemps na ndako awozobisa batu ke mwasi wana alinga ngati akolingo ndeni lokute le kandelo. Siko papa mama frère que Afrique mazobisa batu ke no momenga lelanga alela otalela de conteneur wana oba kitsa mata. Eza posa na obi lelo ba bisaka ke mupade wa benga zoya wana yona yese bosangani ona nute ba bisaka kaza na impuissant. Esili. Obi kaza suna posa na ote. Donc quoi qui s'y opère banda ba détiva malade un peu ba docteur combien d'années ozana ya mwasi na kati na ndako asiportaka na libanda pe respect ça mais ye akolingate ayi biso ke yona okeno ya mona conteneur ya moya mobali parti on eba ke amour ezate ya mwasi peta on somona ke mobali na yo ya kokali sute sa lembi zo ke ko laksa bolingo pa monter ye pas zo lakso malingi ote azana intérêt o ya zo zo epai na yo ayi biso to na posa ya harmonie ezala mama de amour. Donc, on soit tel mais atteindre ça la marana harmonie. Et bateau on discuter à terre. Non, tout le monde a bangoté tel kandan. Donc, harmonie vanda. Mais harmonie va se m'embêter en bangoté. Deuxième le moko et ça va créer. On va créer un andako. Vous dites non, comment on a détesté ce que moi c'est non non on les esprits diaboliques. Bon maman, on me manque amour famille peut continuer manque amour. Oh maman, ben lien famille on continue manque amour. Attends non, les amis tu vas nous tâcher bango déjà. Et puis ça mutu so ngala silikara ngala zwa tata ngala zwa maman ngala non biso to koma kati na Yesu. Donc ngala vivre na albana ngala selon be critique selon Nzambe c'est le principe ya Nzambe. Na ko vivre albana ngala te selon maman ngala papa ngala. Na ko vivre selon bango to na ko vivre albana ngala te selon ba ya mwasi. Non, vivre le quoi bangoté. Donc, on vit le bal comme chrétienne. On vit le bal dans principe et ensemble. Ceux qui trônent, moi, que je réclame, na combo na Yesu. Non. Depuis qu'il y a un engagement. Pour ça, va permettre qu'il y ait un mo pandi à mo bal na ngai. Donc, il y a permettre à longue sabiso na ba limitation wana. Kaka ceux qui to kangami na Nzambe to vivre harmonie wana kaka bal. Si vous êtes au Cameroun, vous avez des désastres. Il y a un moment où tu dois continuer à parler toujours sur l'amour. Il y a un moment où tu dois dire que ceux qui ont dès le 1er janvier, mais ceux qui ont ma terre, c'est l'amour et la base. Alléluia. Dans verset 5, dans verset 4, c'est important. C'est la phrase qui est maman. L'amour est patient. L'amour est serviable. N'est pas envie, l'amour ne se vante pas, n'en fait pas d'orgueil. Maman, Kamusanga, n'a pas patiente, hein, maman, et Kamusanga, au moins Moubali, Azouz a la orgueil devant moi sinaï. Donc, alignez-moi sur un athée. Est-ce que mutakoza orgueil na nzoto na yemo? Jamais. Moi sina yo azayo osale orgueil. Yo la nga jambali. Ta yo se bato ba nani ba mutu la nga yo se bala yi. C'est kana o ya mo so mo se que c'est que ene mutazo mi yebate. On lo ba no yo zangai. Seconda donc c'est que ozo mi yebate. Ozo ba niveau la nga te. Yo ba j'aime ça moi si que yo so ba nga so ba niveau la nga ite. Te mabala msoso ko ta problème eza o makamwa mike me manque de discernement. Manque ya ko yeba ko solo la. O mutu so ebike aloba comme so lo va bien te. Oloba na yo me oloba bien te. Oloba comme obi ko solo la te. Obi bete tangu ni ba ko solo la. Obi Jésus zaki moi mukie 12 ans mais liboso ba savant ba kamwe. Maman, na table. Mayelo ya zango wapi. Donc okozala mwana mukie okozala mukolo mais ozosola na conjoint na yo foye ba kete ya. Tatala ndo mwana ngangu pena. Olobela. Donc photo ye bani to ko ba bolingo za patient. Oui. La patience wana ekozala soki amour eza. Amen.
patience oyo kozala nayebi ke nasali 2 ans 3 ans mobali nasomelinga ata bijou te nasomelinga ata sapatu te nayebi te komboni eza na mode mikolo me naza patience mpo nini nalingi nayebi baprojet na biso nayebi nini tozosala c'est que après lobi nakozwa ngo misu plus ke makanisi na ngai aza mobali na yo aza mwasi nayebi ke oza na posa na yango mais par rapport baprojet na bino yo mpo oyebi donc amour eloko biso fo toza na vérité totonga nayebi ke projet na biso eza boye papa yebisinga projet na biso eza boye ya mwasi bayebisi papa eza boye na vérité vraiment mais toko se précipiter pour na nini toza toujours na patience ya makambo oyo eza divers toyebi ke tozosala oyo eza primordial après tokotala oyo eza badivers super lupangu soki ya baparent bamoyen toyebi ke oyo eza badivers alors sikoyo toko se précipiter pour na nini tomona ke patience ekozala mpo nini amour na biso elakisi biso vérité tocomprendre tozotambola na vérité patience eozala so omoni patience eza te obimika boye bafone ezolanda bando okendeki osala te quelque chose eza wrong quelque chose eza mabe esika wana et puis maman amour donc moto azelaka te baservir ye ngai na koservir yo mpo na lingi oui ozobai mama nayeke mwasi nanga ke abimi fo na sukula basani ozonaka mama fo na repasse nabongisa bana donc nayebi ke oyebi manke amour bapama mingi opesa bana mokongo awana mosala na ye ngai na kosimango te na kosala yango te maki ntongo akendeki ne prière donc mbetu ndenge ezala netika longa ndenge wana kotanda ta donc manque ya amour biloko wana nyonso donc amour eza eloko moko moso ezali yango tobonda bandeko na biso bolinga tomema mabala na biso epa yango moni nakamwaki ya jour asekela libala yo osalaki ozala nanga lelo mosalaki mpo oza trop mosala eza na makambo mosu mpo okeye amour na ndako na yo fo babengaki lelo na kosala te naza na ndako na papa naa na ndako na mama zoba mama botamboli mpe na ville bosimbani oyebi eya basi mosuku mone simo batambola te na mobali na ville mama manque amour ta baotambola nzela moko liboso mona c'est puis kanda babimi bango mbale nzela mo me bazonga mokambo na air na ye donc bakambo na nzela yo lekisi te amour eza passé so na yeba écoute quand tu as nzela mo amour eza passé il faut zala na satisfaction mutuelle satisfaction donc satisfaction mutuelle donc intérêt mo na kati eza te donc tobimi po na lingi olingi nga tokende na biso c'est ça po eloko wana osomba nga fona mona ona sepela nango c'est ça nga pe na osomba evangeliste femme mona ngo asepela nango amour eza bongo donc nga na olata na gune ya olata na gune kolata na gu ya petite sœur wante ya mo solo ozo ko embrouiller bino couple na bino te kolata na gune ete ya zo chamino na bambrouillement kolata pe na gu ya papa wana te ozo ko embrouiller ya mo sazo embrouiller pamba lobi tango ozana yi akolinga sakanela ba jeune fille na biso na ndako te donc bolatala baguna bango te bosembrouiller te créer harmonie na couple na bino yango eza posa na biso couple tango ifwele donc toza na posa harmonie na bacouple amen nzambe asala biso vraiment ngolu toza na posa ya intérêt moko te personnel non nazosala boye mpona mobali nanga mpo comme le 25 ça c'est pas l'amour on est azora les deux le premier déjà et papa boni papa on quand même mbota boy na zo ngo ça fait 6 mois oyebi ke ya pesa ka mbongo belé na famille na de Ernest Ngwaya osomba biloko tira biloko belé na pesa po osomba ye wala ngote do linga valo motema na ngai nde elinga amen maman yawala kisine famille na ngelo kote mais tellement na lingi nabi ke lobi akopesa ata pesi ngai te mais attention on azo pesa nga ezo sala nga déjà bien yango no moni mama yango no moni ba couple tango yo invitation ezo ya ozo te na deuxième édition en tout cas ça la violence papa ça la violence bi to ba couple la restaurer tozo sepela bali papa to mwana so preto kabwa na biso mais to yaki to yokaki to ki papa Santos papa na loba malamu mama mama Joanna loba malamu mama amen combien d'années na libala mama 43 ans ba vivre bangomba ba descendre ko nga osala trop musala te oyoki deuxième édition bité jour na osala okosenga congé oye pour la restauration libala na yo mama obi libala mama amour na kata ndako topesa ngo priorité amen donc nzamba za la posa bon prier malamu mama yo be mobalo za turu musala mama to bon papa na posa to 3 édita moto kena pour no veste moko na teka mas mama semaine na tante de lundi 24 sonne na olala na tante mais suko awla so bolingo ndeni yo mona ka ba musuba lingana bino bolingana te
mais akolakso bolingo ndenge nini oza na temps mpo na ye te déjà temps mpo na ye déjà mutu ma 4h du matin le mususu même na mbeto papa oza na temps te osatisfaire ya mwasi mais ntango ozala force wana eza te pourquoi mutu ma 4h azonga na 16h 16h soki azongaki kayumbo na 18h ti 23h eza bien te oyebi amour esiportaka d'autant bino mbale bolingani bokoyoka basola mutoki wana te bosupporte yango mais siko esika wana yo okenda komoni te kavo okende kuna olingo osala bisalasala mpo nini ozosomba bolingo amen omoni osomba bolingo mais to wana mposa to harmoniser mabala na biso donc totika mpe témoignage ya bien un jour na bana na biso na bapetite sœur bapetite frère oyo bazobala amen bayo quand même pe posa akobala posa bato musu bazozo ba dego ya kobala pona biso toza kati na mabala amen donc tozo pesa bana oyo ba jeune fille ba jeune ga ba leki na biso mbali bazo ya ba dego bazo banga po bazo mona biso to ki ba Irak amen ya wana moni ya mama eza très important ya komisa batuti na patience faisala bon suite les zala ko ni malobo sa nini to servir za mabi je vous amènerai de gloire en gloire mabala mingi mama 5 ans passés au télé on a les lobes juste santa malamu baza très bien bazo prospérer hein ça bazo pambola bango ozana maman ba que toujours liboso alors toke na verset 5 hein maman verset 5 Bible bila biso il ne fait rien de malhonnête amen alléluia amen il ne fait rien de malhonnête il cherche pas l'intérêt il n'hérite pas il médite pas le mal. Amen. Donc il ngolo besoin belle musupe maman na manque amour azo médite pas mabe pona conjoint na ya. Baza. Baza. Ah, amoni azo solana mutabi ye wana ka mutu ona yokaka. OK. Oyoka ka sala nino oyoka ke bazaka quartier moko yana ya quartier. Eza normal. Oyoka ke alingaka ye me bazaki na relation te. Alingaka pour moi sinon so balingaka ye. Yepe mso abetlaka o lisolo ke alinga kanga mais na linga ka été siko pa yebi ke na bala baza binemite oyoka kango na bongo mais siko tellement quand ça ka mabe donc manque amour pour ce que ça manque amour okoma na certeza yo moko donc oza un sir na vie siko muto aza un sir aza instable aza la instabilité aza très dangereux d'abord aza dangereux pour na ye moko na d'abord pour akoka komi boma mutane wana akosa mabe n'importe quel OK pour aza sirte donc moi so tala bana quartier de ce dégâts déjà donc batru ba yebi ke yeba sola na été donc yeba kanga ya en otage obine to za mabala to kanga ma en otage te OK et va ça tambula la bamboka akola ba quelque part asala bato nga na yebité donc tant to sala yende représenter nga et c'est que tant na moni mbala mona siliki ni tenga pe na kola ba quelque part na tambula bato musu na yebi pa yebité tant to sanga na représenter et c'est que tant moni mbala moko siliki comme ko zo ba idete yeba ko za dangereux alors et ça la mutu mususu mususu okobonga na nzela bato wana oyo zoyina bakoki koya lisolo mo oyo ozala ngo posa okoma esika wana ozoka mais tellement bayebi okoza dangereux donc bakoma koevite couple na bino te nyonso yango tobi ke topusa pa na nzambe pa nzambe tozwa discernement est-ce que likambo oyo nazosala bato oyo balingi baya kuna bisika tolingi tokende nzambe olobi nini tozwa discernement tant topusani na mabala na biso epai na nzambe que oyo aza ya quartier bien sûr mais tension na lelo eza nini si qu'on sans discernement sans nzambe autoza ba dangereux très dangereux donc amour ezalate comme si ko donc danger donc neti bombe moi ça c'est la ka exploser okoloba mbali non n'importe quoi okoloba moi sinon n'importe comment est-ce que bato baza pour ni manque amour eza manque assurance manque amour eza manque assurance toucher le cabier maman je dis manque amour eza manque assurance de ma balo yo amour ezate ça veut dire qu'assurance ezate donc on a encore exploser n'importe quel moment et bala te ba kutaki moko ya ba partenaire azo solana muninga même fonda yazo kota même solution sila nango OK bye maman des gars okatika azo kota en tout cas faut mutuaka la sili surtout ba forum sa numéro te pour la forum super ça kamuta bengi bo ate na bosana ki wana pas un tel OK sorry OK merci bye na yebi langa mutu ngote mais asali erreur numéro siko bimi sa numéro na yebi ete numéro bimi te mutu ngona na yebi amoni siko de temps na zala te musaba sala kana ndawo ya wana solo manque amour donc oza sûreté oza assurance te zala sûr ndeko na ngai
zala sur na couple na yo, mais il y a quelqu'un qui donne l'assurance na kata ba couple. Ezala moto moko amata ki ne kulusu. Puis atikala ne kulusu ta kitala mabele pendant 3 jours pe ya c'est quoi. Aza capable ya alimenter amour na bolingo na yo. Jusqu'à yo soit décision tellement. So va na ndaku na ba ka batunyo so maman. C'est pas tous les serviteurs, c'est pas tous les églises, c'est pas fausses églises. C'est pas tous les serviteurs, c'est faux serviteurs, non. Ba vrai serviteur en Nzambe bazali. Ezaka na Congo te, ezaka na Angola te, ezaka na Amérique te. Même awa na Irlande, tout ça ba vrai serviteur en Nzambe. Mais ceux qui faux serviteur azate vrai azala te. Parce que Nzambe sala blom balembale faut azala. Tellement luka esika. Donc il faut essayer azala pona vrai azala wana. Alléluia. Mais si tu as photo bon de l'Anzambe, après ça besoin discernement. Il faut crocher na banani. Oui. Na kozana banani. Alléluia. Ça que poza ya nanga. Ça que poza mama mais esprit nini ozo ko animer. Parce que katina mutu pour na oyeba mutu eza katina esprit na nini ozo ko animer. Amen. Na ko crocher no te poto sambela église moko. Non. Nini ozo ko animer. Relation ngalingna ça na attachement on ngna sala est-ce que ça volonté en Nzambe ezali kuna lobi na biso ezali 30 et puis relation nyoso sans Nzambe ezali sumu maman ezali sumu pour ni parce que visitation moko étrangère et kolata yo o ça le scandale comme ali sumu parce que relation en Nzambe aza Bible lobi nini bendito anasao que Seigneur est Deus ba pambola malibota oyo ke Nzambe aza Nzambe na bango omoni. C'est jamais soit dans un sang que le Seigneur est Deus. Donc, on va prendre la malibota au Ezali était. Soit tu veux dire libota au peuple angolais, au peuple congolais. Libota chrétienne. Chrétienne, hein? Donc, tu vas se mettre chrétien. Tous à béni. Tous à béni. Portugais, c'est jamais soit au pauvre que Deus est au Seigneur. C'est ça. Donc, couple en Nzambe à sa maître. Oui. Couple en les a bénis. Les a bénis. Pourtant, j'ai une mauvaise idée. Nzambe a intervenir rapidement. Alors, bah, titi, bino ozanga. Nakabola gloire nangana moto. Non, même bantelele. So bantelele bazo côté maman bitselele bana mimba bitemla na poto bangote. Ben secte mike hein? Mais ba ça dégâts bantelele bazo bebisa babala ya mwana nazo système koloba na deuxième édition ya sekela libala ko zanga tepo o invité bantelele wana ba utaka libanda ba bebisa libala na yo. Alors ceux qui amour eza beaucoup la bana na bino malamu beaucoup na niveau ba classe malamu ba côté na niveau ba université ba ko ça ba master ba okende au-delà pourquoi pas ba ko na niveau ba Cambridge même ba Oxford. Hein maman? Amen. Papa la maman est stable. Si on contrôle bien maman, babolingo mabala o babolingo eza. Papa la maman posé, bana na ba tangi maman. Ozana maman. Amen. Malgré la thème na bisoté. Donc l'amour est à base to zolo bila awa. Pour moi même azo que des classes, azo ba na tiri papa na maman nanda. Nandako. Tawa na zo papa yo kozwanga, ça va pas fier. My dad is outside. Eza bien mingi. Eza bien ngwana to linga ke Nzambe azala maître da ba couple na biso. Alléluia. Nzambe aza obita Nzambe aza maître bo comprendre te besoin de décision moi mabe ende nazo kumisa Nzambe couple oyo ba Nzambe restaurer bisika baza ba yebi don Nzambe asali. Maman eza fier. Omoni ko mbona o konde maman kanga place wana. Omoni ba eloko zo ba siko ya couple wana maman. Baza couple no ba couple belé. Mais chaque couple a un problème nango. Mais si le couple a un pessimiste sengo, ya mbula oyo. Amen. Nous avons un couple belé. Baza restauré na ndenge maloba oyo Nzambe oteaka mama. Amen. Donc ça veut dire que to kolembate ko tea bolamu na Nzambe na niveau ba couple na nzela Congo mo Christ. Amen. Ya wana yo oza na ndako kozanga te kolanda biso. Continue maman. Ndenge papa bi kozanga te vraiment ezabi obi ba décision ma bebo zo ki na ba couple na bino ya moi si papa zolanda année onyo sur 2019. Siko mo kanisa ti le 30 décembre boza ensemble. Pour la nini te za expérience na bino te. Et ça, une expérience na bisoté, mais en Nzambe otobike et pambo amali bota on Nzambe as un maître. Amen. Donc il y a un monde beaucoup mutilé. Somme 124 hein, ngana tangango papa o lobanoka o lobana lingala. Somme 124. Verset 1. Oui. Sinon fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Só que Israel como couple na yo. Só que ezalaki Nzambe te oyo azwaki esika na biso tonga tozala wapi loba siko kombono po bango babi Israel ngana lobi komona so ezalaki Nzambe te
biso couple makuto wala za wapi na deto tangi se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós soki ezalaki nzambe te azala ngambo na biso tango bato batelemaki contre biso oui pourtant mino bosusu ba décision na mabe c'est que boyoka ki makamo na libanda c'est que loko moko boye eningi c'est que bitan tozala ba vieux ngo to comme à côté mo ba turbulence ba turbulence donc yaka na mabala ba biso na turbulence deux ans moment boye turbulence kota na mabala et continue ni c'est que likamo boye salama c'est que mutu moko alobi likambo c'est que mutu moko a dérangé ya turbulence wana kotaki siko na seti to sote to tangi na seti a nossa alma escapou como pássaro do laço dos passarinhos de l'obéité bomo ina biso biki lokola ndeke na motambo la bandeke quebrou-se e nos escapamos pe bukani motambo wana biso toleki yaonga na nzimite lelo ya mwasi papa biso toleki na motambo wana nazo croire ebi ke bisika na bolingo ezalaki te mais lelo biso toleki nzambe biso mpona elobi ke soki ezalaki nzambe te est-ce que lelo le 30 biso tonga toza un évangile c'est kolobana nani on soit ensemble te ya mwasi na de balobi ke tango bato wana batelemaki patron na famille ba prespoter a mokili tango batelemaki yo sale no bango loko moko te batelemaki ba tie dégoût ba souffler dégoût na couple na bino est-ce que lelo biso tonga toza la côté ya tonga kozala wana te na site kuna balobi ke donc biso couple na biso ebiki na filet oyo batiaki nzambe na bonzambe na bina kabola gloire na ngai te apasoli filet wana biso lelo tobimi na kati ya balimitation wana na kati ya batroni wana yango na biya mwasi obimi ndenge eza wana tozomona esengo ya deuxième maison na 2020 donc couple na bino bato bakotémoigne yango bakoloba te biso tokomaki prêt mais nzambe atelemaki oyo lobika kabola gloire leta pasolaki filet wana ekangaki biso molili ezingeli mokili yango sibanda ko bate molili mezingela kinga mais pona ngai lelo dans la moni lumière wana amen la moni lumière wana parce que nzamba pasoli file wana teza nango biso te poso pona biso lelo bolinga bozala wana te bolanda biso alléluia 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 nazo croire couple nazo percer 2020 eza année à percer pour la couple na yo eza 2020 eza année à percer pour la santé na yo 2020 eza année à percer amour kozala stable na libala na ndaku na santé na makambo nyonso eloko nyonso pe musani si yoko sala eko prospérer pe yoko percer alléluia percer eza libota la nzambe to yeko lobela amour na poko na lelo esika oyo pasi ezalaki esika oyo obstacle ezalaki alors ozo percer yango et pas bana na bazaki na difficulté ya ko percer et pas ministère na yo bazaki na difficulté ya ko percer pas finance na yo ndeko na ngo kanga monoko te pa yo kutami yoko cha soki ki finance soki ki santé soki ba relation na yo soki ba connexion na yo et que percer na nyoso wana na kombo na Yesu Masia amen Zambe azamalamu mama totika presque na 8 minutes nini yoko yebisa ba couple na mbula oyo esili nini yoko yebisa ba couple na année tozobana ya sika 2020 to bible lobi na biso na psaume ke misu ya moumbwa etalelaka maître na ye amen pour avoir quelque chose neto ke na misala to yebi ke na sotala manager na otala mokonzi na ngai ke na kozwa quelque chose alors misu na biso ba chrétien misu na biso ba marié etala nzambe pour aza créateur ya libala donc nzambe azanza ma divorce te alléluia nzambe o asangisaka bato kino ya kozonga nde solution ya libala ke bana wana nana okeli boso obioto okene nzela moko alors to miso na biso za fixé pa nzambe wana na 2020 maloba ya age babi esenga deuxième mesure le qui a première te lelo boza la bonheur lelo boza restaurer mais eza la plus encore na 2020 yango na posa la ngai ya mwasi moni ba décision wana nyonso te bobosa na yango melengi to bimi na file wala nzamba pasola ki yango abimi si biso c'est que molili etiki biso de lumière wana o Isaïe alobi e comble biso konde langeza ke to za malamu amen to ka ba témoignage to bi bande komoko ba koyi koloba te mais ba manifester yango do biso to comprendre to bi vraiment nzamba sa bino bolamu ngala nzimpe sika bino boza do atabo bengi biso te menebi ke nzamba sali bino vraiment bolamu amen file pasuki do ba décision ne kwei ba yini wana bazu échec amen
toyebi ke boke liboso Amen. boko invité biso même na mariage na bino Amen. lolenge Congo mokristo invité biso na mariage na bango Amen. ezalaki vraiment kitoko mingi tozela yango sous next year souci la biso eza yango wana bacouple ezala stable bacouple ezala restauré bacouple ezala na amour mpe harmonie po ete na nzela na yango masolo ekozala dialogue ekozala yango wana kotaka na bapage na biso même badialogue wana eza na base ya amour donc faut s'abonner na chaîne na biso ya Congo mokristo ezala bien po ezofacilité ngai na yo toyoka liloba na Nzambe partout ozali c'est ça donc to s'abonner na chaîne na biso ya Congo mokristo tokolanda tokose corriger tokobakisa plus et puis biso otovandi a couple tango fait tozape na posa ya ba conseil na bino oui c'est ça tozape na posa ya ba correction na bino tozala yango vraiment posa ma mère zakawana bo contacter biso et ozala bien vraiment maman obi ezaka la couple moko oyo nango ko kene o percer eza couple oyo boy ko yoka ko reconnaître erreur pe ko corriger amen mutu asala ki erreur lobby ba yebisi ya yoki pe a corriger maman osala ngo susu yango na toza so excellent mais na ngambo nzamba zo pesa biso to ko démontrer que to ba couple to ko tsango na nzela Nzambe amen totamule longo na Nzambe et puis Nzamba osimba mitema na biso ba décision mabe to zwaki lobeza le 31 so na le sikate to éviter la puissance divine mais so moni puissance divine za musika za l'église moza pembeni kena na église wana alors lobete Nzambe na zo ba décision mabe vers conjoint nanga na lingi Nzambe osala ngangolu na longo na mutema na ngai poza ba tumusu mama se mobali na ye lobeti mukolo mama na ngai mukolo mama na ngai olamuka kela musatata na ngai ozo mobali mama tola sous chambre moko eza décision bien te hein ozo la décision belé contre moi si na yo donc ndenge za wana ngai na yo na simbo soutien donc lobeza le 31 d'abord ko zila lobby te na butu le lo déjà bo tama bolongo na c'est bon ko bondela bo bete Nzambe toki maloba bato bazala condamné pour yokaki amen nengo yoki so salela onteza da mabe mais so ningo ke na PC donc nengo yoki salela ngo mikitisa to tangi na Psaume 65 babi ke yo oyoka mabondeli alléluia soko mikitisi nani ayoka mabondeli ezanza bobi ke yo yoka mabondeli mabote ko ye epai na yo alléluia oto zoyoka boyi simba papa simba ya mwasi loba te to bondela balingi sous décision na te lokwa ya yoka mabondeli za maloba na ye to pusana epai na ye aya no la biso amen to bondeli botala Nzambe Nzambe to pusana epai na yo kolo poza Nzambe malamu to rendre gloire ya na bikamu wa Seigneur tu es déchargé ou chargé qui kat na biso mokonzi potoloba pona tia na libota na yo Nzambe nanyo alandi biso kolo tikete Nzambe bilembo bishima Nzambe mavangu emonisama na libala na ye mokonzi même oyo akola na biso indifféré Seigneur yawe na bikamu tikete kolo maloba oyo simba bomo na ye ngolu faveur na yo kolo eumela mokonzi to mibombi epai na yo kolo to mibombi epai na yo Nzambe twali kozonga yawe na bikamu abatela biso batela chaîne oyo Nzambe Kongo mokristo esali biso bolamo mingi panambula o mobimba Nzambe yawe mema yango na ba dimension ya likolo Seigneur Jésus de gloire na kumiso pe na tondo Seigneur makamu sino tozomona yango makamine ne Nzambe oyo zo la chaîne oyo Seigneur pe nazo croire ezo percer encore plus na 2020 Seigneur yawe toko fongola minoko pe toko kamwa yawe kumba mana yokolo pe pambola mana yo Nzambe na bikamwa na kombola Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.